www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto tokotika kaka na poto avec la mine d'ombre babi moto epela moto epela na poto kembo alege mboyo lele kembo yo mama alege mboyo lele tobinela ngolo na ozana kembo alege mboyo lele poto na ozana kembo alege mboyo lele. Mbote bandeko na biso bazali banda, bonsoir, bonjour. Napesi bino mbote bisika nyonso bozali bozolanda biso toujours na site na biso ya www.potonapoto.com oyo bopesa chance oyo bondima bozalaka wana toujours connecté pona kolanda biso boyeba ba information oyo ezoleka na mboka na bino Congo oyo botika pendant mpe batemps ebele boyeba toujours masolo yango ndenge ezotambola. Lelo toyeli bino masolo ya bandeko na biso ya basi ndenge baza ko se comporter vraiment mabe na part na bango ba déclarer eza malamu mena ndenge na biso na ndenge ba koko na biso ya kala na ndenge makambo ezotambola na mokili na ndenge ya vie chrétienne eza vraiment mabe makasi kolongola zemi. Donc sujet lelo ezali sur les avortements de Kinshasa ndenge bandeko na biso ya basi bazosala makambo ya mabe bazolongola bazemi sans que bayeba ba convénient ya kolongola zemi ezalaka nini problème ni oko yela yo plus tard na libala mbala musoko bota lisusu te mbala mususu okoki pe koleka na nzela ya liwa. Donc tolingi toyeba sur yango tokoleka bongo na micro ya www.potonapoto.com poto pese la vraiment masolo yango to tuna bandeko na biso o bako expliquer biso sur masolo yango ya avortement. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de CPLA TV. CPLA TV est un décodeur qui a mboka partout où vous avez Congolais de la diaspora au sommet CPLA TV. Et ça n'a pas chaîne ni à Congo, pays à Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Press Play. Donc la chaîne est appelée à Congolais, pays à Congo. Batebele babenga biso du nord au sud, de l'est à ouest, babenga biso bibozone sa promotion là il y a 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. To vandi, to bime ezeki ka promotion. Vous savez quoi, tellement de clientèle et puis souci à ces plats TV et ça pour ça va client là bango babino to zongela promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que dans le stock tout ça est belleté, mais ça sera limité, c'est vraiment limité. Vous allez belleter beau benga pour y consommer décodeur à CPLA TV. Bah maman, et si on a vu nos pays pour la carte pour filmer que ça sort en ligne là en français et en anglais. Bah film Nigeria, il y a bah congolais, bah africain, vraiment comme ça les gens la carte. Bah papa, tout cas si binope, tout télébino, bah chaîne il y a sport la carte donc football 24 heures sur 24. Et aussi pour les enfants, bien sûr, donc à Nissibinope, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la Nakati. Donc toute la famille de partout, n'importe quelle génération, vous aussi pour la Nakati et aussi gospel, évangile 24 heures sur 7. On va la miniter, beaucoup ça peut miniter, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de vous avez un numéro, vous team de la biso, va coordonner la bino et puis biso peut être au team de la bino, CPLA TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter CPLA TV. Mbote ndeko na biso tomoni susu ndeko na biso DJ Mayala na koki ko bossa na été parce que ça la biso un peu ba plaisir à solo la bien na sepeli ko mona eli susu pona tout na ye sur les avortements po ya zande ko mobali ya koki ko yebisa biso soki bande ko na biso ya basi balobi eza bangonde batinda ka biso to longola bazemi mais ye na yebite soki ya vine a oloba pe yango meto yo ka ena na micro ya www.potonapoto.com. Mbote ndeko na mama. Ouais, mbote mama. Bon, DJ Mayala, tomoni lisusu lelo ye lisusu sur makambu ya avortement. Oyi ko yebisa biso pourquoi premièrement expliquer biso nanu pourquoi bande ko na biso bazolongola bazemi eza mabeto malamu pona yo.
te za mabe neti nga za na bana mibale za mabe wa mana ko autorisation te za mabe le ya lisum na miso nzambe donc simba te ya mabe eza mabe yo lobi mais bango balobi eza malamu parce que bazana nu bana mike na bavi na bango nde balobi kolongola zemi eza na nu avantage soki obali te na place obota sans que obala il faut longola na nu zemi yo moni yango ndenge ni to mona misusu na botite maketi atonga ya no mabe donc eza no mabe ya mabe yo no botita mona moko te na vino kelo te batonga ya normal te mais avant à passer rapport par exemple na mobile ya ke menano bakisi ata yo so passer rapport bon ça ko bomika mona bomika mutu ya lisumu mais balobi ko beta tonga ngonde batubaka wana na komela bakisi ba inconvénient nango ezaka mabe makasi okoki ko risquer un jour obota te ou bien ebebisa yo na nzoto na biso basi. Oui, eza bongo vraiment ya mabe par rapport à makambo to monde la ba petit be na kin lelo ba comment tu so ba bengera eh bebe luka mabe be nyelo boma ba petit na biso so ba bengera bebe mo ke mo mokile ko mi yo ok bongo te biso nga sa na boîte to mona ngo fimo roya ata ba petit so butunde ba za bo ba sa ba cop na bango me oye nga za na tonga nga na benga na bota na ngati na me yango comportement ba benga comportement ya comportement ok kitoko te ba bebe senga ke rozana mobali na yo bon préparer venir malé mais so c'est meilleur ça makambo ko bote bana nga mbali wa petit nga grand pote leader donc petit Rissel leader azawana bébé Jimaya za na ba koli leader petit ba koli to bunda bunda na vika bongo mais so na bomaka bango de maintenant c'est pas na bana na te donc faut bazala kaka ba petit ne makambo ça bango mabe bango ne makambo na vie na biso mais ba deko na biso basi balobi ko bota na ndenge mboke etambola mbongo eza te yango bazo déclarer ko bota eza mabe pona yo bazo sala kindumba ou bien eza biti ya kindumba nde mto zotinda bomba so bazemi biso bota tonga ba biloko to somba mituka te to bota ka la vie wana ka malé petit ba petit ba koli pe déjà ngo loko te ko banga ngo te etina masanga ba archen ko nga 5 bande sai loko te ya nango video ko banga bleu to banga bleu kana tela ka makam sera ye bota zamba ko sunga yo mama bende ko boma ba petit wana to mona lelo to mona banzela ba boka ba zemi bana na banzela o mo fimo longo lizem to la pena ba mission mususu o fimo longo lizem ya bien te ya kitoko te donc faut ko bota za mabete lelo pe ko za pe longo la ba zemi comme na ndaka libala o bota ka susté vraiment maintenant on a lina tout no un peu question moko okoki koyebisa biso yo mpenza nde oza sûr ke olongola mwasi zemi te te nga longola mwasi zemi te basi baki na olongola ndenge na bango nakona na petit ke olongwa ndeni yo obimisa nde mbongo po pesa ye nga aza artiste ya kosala batactique na ndenge na ye tactile yango nini okompane tactile nini batactique na bango basalaka kosa mpe aza bamokie na ye mpe atekaka mpe asalaka azwi laka nde mwake alongoli zemi na ndenge na ye aokenga na ye makambo te mais obimiselo mo wana mwa mike na ye omona bor mo asalaka bor yango seke yo tindaka ye mpa mibali mosusu mba mosusu zemi ezalaki ya yo oliaka na yo kaka motu mosu alongolelisela yo mboko oyebi makambo yo amwasi yo makambo nde ekendaka yo makambo nde nako explike te yo makambo nde ekendaka yo za mwasi yo na mboka oyo soza bakinois to tonto toza na bakino yo vrai chiro na kino donc oyebi makambo nde ekendaka fi mosu okomone boye aza na yo moko jo me batartile mosu asalaka mpe akoza mpe mikie mo akokadre mpe je me akoma makambo na ye nga olongola mwasi zemi te na bapeti na mibale grand pote azali petit Rissel bébé Jimaya aza wana bapeti bakoli ndeti nga na oyeba mama na nga Madeleine Futila ayebisanga lobi na vie mwana mwasi faut pas kolongola zemi soki ozwi zemi faut bota mais bandeko na biso basi tozo comprendre te vraiment eza nini bazolongolela bazemi yango ntango okende koluka yango olukaki yango yo moko olukaki yango na mutu te pasi yango bakima yango sur base de quoi eza mpe bandoko mosusu neti na minute nango na masalanga Carlo tolobi petro atie petit ne zemi na minute oke tozela bebe na biso abotama mabe eza wapi aluka muke na ye na pasi na ye atie mwasi zemi alongoli te alingi ke abota esala mwa bien ke mabe ke alongola zemi kolongola zemi eza lisumu fo kobota nde wana nde makambo force mobali eza yango wana biso bolukaka na pasi boye obokola bapeti wana nde makambo nde yango wana bazo respecte yo obima na ntango peti moko mpe boye oyebi obima na butu ozongi na ntango bonsoir papa bonjour papa osantiki na elengi ke olongoli zemi nasapeli mikolo kumasa na nga donc bebe vraiment kala te atobotama esali biso bien kitoko bon ndeko na biso yo moyebika masolo yango nde ezalaka donc mwa libanga esalaka mwa kilo epesaka mwa valeur yo moko oyebi na micro ya www.potonapoto.com nasepelaka mpe ntango okumisa mpe mpo mwa site na biso obetaka mwa sete sur yango okoki koloba mwa liloba mpo na site na biso mpo na mwa évolution yo oyebi kaka ouais site tolanda yango www.potonapoto esalaka biso bien
tolanda yango vraiment basala mami ba message na bango ezalaka bien eyaki ya buzo bamusoko oleki Lamine Ndoko chef Lamine Ndoko na profité na saluer pe de loin eyaki ke babuzo olobi noko babuzo bapolekisa na TV na site wana wa babuzo bawana po balandaka ke bango na buzo bozoloba te donc oyo maza baconseil bopesa vraiment ça en tout cas esali biso bien basi maso bozinga na kolobaka mamba bien nde bosaba message no bien eleka pesa pe biso bien wamba kitoko salinga mabien na pesa mbote batu balandanga DJ Mayala yo numéro nanga 89 79 453 donc esali biso bien bien vraiment na sepeli mère na sepeli fort DJ Mayala pesi bino pe moi numéro ba o baza un peu na ba boîte ba bilomo bozo fongola na kin bande kona biso poto boyoki numéro ende kona biso wana po bozo ya zala un peu DJ azo sala mo makambo mabia bien na mboka Kinshasa aza bongo na matonge obino mo bobenga matonge bande ko bo uti ko landa ndenge nde kona biso mobali auti ko expliquer biso lelo tolobela ki sujet na biso tolobela ki sur les avortements de Kinshasa ndenge bande kona biso ya basi bande kona biso te ndenge biso basi ya Kinshasa nde tozo longola bazemi na ndenge ya mabe eza ko mema biso na banzela ya liwa ba inconvénient ya mabe ya kokufa donc makambo mabe vraiment soko mamingi omona ko cancer parce que ba mabende wana ba longolela ki bazemi batonga o bachuba ki wana et puis so cancer plus tard donc tolobelela ki yango lelo bande kona biso mobali a expliquer biso a pesi conseil na bande kona ya basi batika kolongola zemi eza vraiment mabe makasi pona bande kona biso msupe bozana poto bino bozako ya o sente mwana mobo pesi zemi okay otiki mwana komo luka debouye ndenge mobo eti okoma na ndenge mobo alongola yango donc botika ko sala bongo eza vraiment mabe makasi pona mwana mwasi o akoki kozala mama lobi na société eza vraiment mabe makasi donc merci vraiment na ndenge bozala ki wana ebele ya kolanda site na biso www.potonapoto.com ya koloba mingi eza te mais tokokoba toujours pona CGO parce que CGO eza vraiment makasi mingi bokozwa bandeko mosusu bakoloba na micro ya www.potonapoto po bayebisa bino sur makambo ngo ya zemi yango vraiment ndenge ezoleka na koloba mingi te na pesi mbote mingi premièrement na DG Nanga, directeur général Nanga, ou Azabon Namboka France, Lamine Ndovo Chikuta, Chinguta, na pesi mbote mingi, na pesi pe Mwasine Madame na mbote, na pesi famille Bimbaki Lambote, Papa Donna, Madeleine, Judith, mon grand frère Fefa, Kevin, Minette, Baza vraiment belé mingi moyena si c'est bango ezate, na pesi Rigo, Barney Makengo Mbote, na pesi Nicole Titi, na pesi Melki Congo, na pesi Mami Malia, na pesi Glody Kisangu Mbote, Glody Sokus, na pesi Merveille Maboulou, na pesi Amba Priska Mbote, na pesi Benita, na pesi bande konanga nyonso mbote o bazolanda biso vraiment na micro ya www.potonapoto.com na pesi Martin Madimba puissance mbote wana vraiment aminanga ya kati yo moko yebi na pesi bino mbote bande ko mingi bolandi biso na pesi grand frère propre na bengaka papa nanga wa idakanga mpe na ba conseil JP Kiskyungu mbote na pesi et tonton nanga la lela mingi na pesi mbote na pesi maître Roland mbote wana grand frère propre ya famille na pesi Nasha Mulenda Hélène Douzolo bande coming vraiment la pesi bino mbote Christelle Priska Merveille Benita donc nazomona kuti tesona baboleki tellement belé na pesi bino vraiment mbote bande konanga poto bo mesana nanga vraiment naza journaliste na bino ya sika o ya yeli bino vraiment basango malamu na site na bino ya www.potonapoto.com bo continuer kolandanga bo pesanga chance bo ko sepela na ba sujet na bino o bozela zela wana bat baela bino ba sujet ya babuzoba menga na yeli bino ba sujet ya classe quoi ba sujet mo o eko aider biso plus tard eza vraiment malamu eza conseil pour na vie na biso vie sociale na nyonso wana sur l'actualité na eli bino vraiment masolo ya bien donc bo mesana nanga Rosine Bimbaki la Futila surnom nanga baninga nanga mingi babenga nga Bims o elaksi bon Bimbaki la bakata ngo Bims numéro nanga téléphone eza 082 4100 880 na bandeli 082 4100 880 na pesi mbote susu na cameraman na biso o azana sima et dit merci mbote na pesi parce que yazala toujours wana pembe nanga pona conseiller nga ko pesa nga mama mayele mususu abakisa mo ebele ba en plus na pesi merci vraiment nenga za toujours wana pona ko soutenir ngai na pesi peso mbote na directeur nanga na
pesi yo lisuba mbote belé tellement na linga mingi na ko bando tanga kombono ata 1000 fois la mine ndovo na pesi yo vraiment mbote ozala bien siko zanzamba batela yo apambola yo na idée no ya makasi o zwa ya osala chaîne oyo www.potonapoto.com po epesa bandeko sango o bazana mboka libanda. Merci, à la prochaine. Babi na otala nga binote na soena mutute me na otala binote na otala binote babi poto na poto poto na poto www.potonapoto.com c'est-à-dire que bilengela na ka babi biso na bango bokesene ezali ezali ko bokesene ezali ya bokesene makas poto na poto www.potonapoto.com Olingos information, Olingos information culture, il y a balle, il y a politique, il y a betanoka www.potonapoto.com na tuni tieto bomana, webi pebino pe potonapoto boalo yenge mekas, c'est-à-dire na personne no bambote belé na loba mingi te pema na moi ça zemi, pema na auto ça l'avortement précoce. www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto tokotika kaka na poto avec la mine d'ombre babi moto epela moto epela na poto kembo alege mboyo lele kembo yo mama alege mboyo lele tobine la gangolo na ozana kembo alege mboyo lele poto na ozana kembo alege mboyo lele.